Mama, no, don't put that in the television. Dona Monica itakumisa maladi mais faut que qui mercredi et après à 23h à 23h nous avons là on pas monaie toujours de la programme tous les personnes qui sont là famille solo a ibi Dona Monica za soutenir na mukili wa kibiso sengi na ba camarade nenyo so pe bande connexion nyonso toza na ngana Monique pa imatanga zoleka merci na bande nyonso obazali ko kala biso bato sepe na kombo na ete ko yate ko sawa kuna mwa kuna na Bruxelles bato tozali famille ndeti nga aza boye na mwana na ye après o bavanya baleki na ye na mwana liboso akutaki mpe Bruxelles aza wana afala zo asinya madezodo ekonga azo mande lobi azozonga kuna kasi mama na ya kufela biso kotika awo merci akuma na agile na za mamba famille na mwana leki na ye ya misato ya kombo nanga Gina ya biso pena toza bana pena ya Dona Monica aza mama moko malamu makasi pona biso aza mama oyo ya biso na mboka oyo mama social Dona Monica Coca-Cola mutu malamu eza na mutu te oyo alobiki te na lala pa Monique te biso nyonso toza tolala pa mama Monique ata uti Congo oza la famille te na mboka oyo soko yoka référence ya Dona Monica bakitisi yo awa olali ata une semaine simoko luka famille donc toza na souci makasi na mito tozo kokate bana tozo ki sango banda lobi ya Dona Monica donc tozo kokate Dona Monica kufia na Luanda te akufeli na poto biso na mito de toza boy toza na Luanda na ndako na ye awa na nganda Monica place bar na ye ezala kana lupango na ye toza pena en tout cas souci ya trop tozo kokate pena nzeta baobao o ekwe peneza nzeta baobao donc mutu moko malamu eleki ebele to mona kutu ndeto oloba moto le biso en tout cas eyaki mike awa donc ye mutu apesa biso lokumu ebele na Monique donc na tosusi pasi mama atiki biso atiki bana mama ebele eza pasi amao Mama nangai, mama. Ai mama loboto mama la ai bovana mutia que parte que ama mutinoso essa colonzando ele muito na aqui amigo do outro Antoine tem uma família 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 vanda
après to la chika ka fa pour moi na zali ote pota za après de pour bien climat pour les gens mais kwa lingi atanga awara na mars anda kuna mais ils ont mon à la terre. Les musiciens sont dans les kawana, en bar, on va au lac. Voilà la famille, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Bandeko, toye pona kolwa moi miniti muke avana banda baba sano nanga na salaka, avana banda mission nanga na salaka na lobelaka mingi ni mopa ko fe l'homme de mamasi, quartier latin ferré, tout le monde on yoso balinga bonne musique to lobelaka makamwana. Mais na ko partager na mon sangwa muke ya mama na biso o babeng mama Monique. Mama Monique to vanda na Luanda. To vanda na Luanda. Toyoka ba mama Monique nga na sina mona une fois na 99 98 99 na mona wapi na mona pe na kata bar ba benga mama Monique na mona pe to kenda ba na boto kenda to kita ba l'accepte ba Monique bana mwasi kitoko bwasi akongenga mwasi kitoko aza mwasi wa sala makamu minene na kata mboka Luanda na kata ville kuna kote ba nini wana ba vanda ka wana nani ayebi mama ote ayamba presque batu tout surtout ba musicien azalaki mama moko ya kasa mama moko ya kasa abana oyo ba musicien nyonso comme te lokola lelo to koma mutu na fongu na ye to koma ko kabwana bato akoto yeti asala bar ne ba musicien tout ba o ba ye ba ko beta muziki te marketing to kuta na nganda Monique. Donc, presque bandumba nyonso bazaki bandumba ba marti ba kota ka senda ba kote. Donc bandumba nyonso wana kuna ya ville ya Luanda rencontre na vraiment ozalmimi na mama Monique. Mama obozo mona boye. Mama moko motema malamu akunda batu mususu ba famille monana te. Batu mususu ba famille monana te ndebo mona mama oyo akunda bango. Ba kufi famille ezate azu ba bimatanga wana en charge. Mama Monique, ba musicien ba yemba ye, ba musicien ba boaka ye. Ata lelo ata dozo mona ba musicien mingi bazo poster te. Na moni presque musicien moko poster ba oyo ba yeba na kana ezate ke ba musicien nyoso yeba na kana bango non. Mais ba musicien oyo yeba na kana bango. Mingi to moni we nani wera. Wera son to moni poster mama Monique. To moni ye po ye vraiment na wera ki makinkaka. Bazalaka peza boye. Na wera kokende kuna mama Monique ayemba ipe na banzembo wera sone ayemba ipe na banzembo to moni pe a poster na page na ye na photo pe o so kebite mama Monique. Donc mama moko motema malamu donc tous les bandumba nyonso soko ata outi wapi ozane sikate balobi ko kende ka ba Monique wana okolala ta ozangi plastique o retrouver bandeko na yo.
azalaki mama moko peza kasa bar ne mouvement na mouvement ma surtout soko yebana kuna ata mbongo eza nango te o défier masanga lobi ko futa bon payeur o bebisa te mama Monique obona minute to Monica réseaux sociaux tondi kaka blanche boye kotoyo yango moko nazo ata moi 10 minutes kaka ata 20 minutes na lobela mama o ya motema malamu mama o nana yebaki ete batu nyonso boba o baza ba pembeni ba marti kuna ba kasenda ba kote ba rencontre na bango nyonso ba presse ba faire chez mama Monique mama na biso abelaki aumeli mingi na maladi aumeli penza aumeli mingi na maladi siko bato a Luanda ba signé ka balinga ke bembe kwe na terrain balingte mama oya kunda mana mikili ba boyi bana Luanda bazo senga kaka ebembe ke na sana émission mo pe na taleza a ba pesi kuna suite maladi na ye na ndenge ba kosala ba thérapie makame bele ba lobi na mission na lina ko tango te pota mingi te il faut na sala pe makamu mususu na zumwa ta o muke pona ko partager na famille ba mes condoléances na famille o ezolela matanga oyo bande ko na ngai bana mi balingi kaka donc batu na ye nyonso ba fi o baba oke na bar na ye batu nyonso ba yebaki ye ba sero na mouvement ba ke vanda ba osala matanga na ndako na ye ba lobi ebembe fo ekindaka na mabele me koto pe bana na ya tindaka na poto bana na ya ba ya na poto azape bakoko po yo mama Monique ase apusani donc ba ser na biso penza bozo mona mama Monique o paye kaka azalaki mwasi penza azongenga mwasi kitoko dans liwa maladie voilà quoi atiki pe babiloko de pe ya bien pe atiki pe ba ne babiloko azalaki ba mama penza ya solo ana bozo mona ye na ye o nyonso mama Monique de Luanda mama moko donki nani ayeba ete mouvement ningisi mama kiese na kiese ayamba ba musicien sorti et pas na yo ba musicien ba okeni ba kolia ba komela ba musicien so bika oza musicien boye yo musicien ko sala dépense te mama o muta ko sala lo dépense ye muta ko lesa yo ye muta ko melisa yo na kata nganda na ye wana mama Monique ye wana bozo mona donc mama moko penza presque batu nyonso bayebaki ye ba musicien belé bayebaki ye anakata Luanda sur anakata Luanda mama moko penza en tout cas ayebanaki makasi batu muso bazo confondre na mama o babetaki masasi pona minute oyo Luanda izape na mama ba mbutu mwa trouble mukeza na Luanda batu muso kutu bazo confondre ke mama o babetaki masasi wana bazaki na mwana na ye oya kweki na bela kufi est-ce eza mama o non mama wana kufaki ne wana azaki na Luanda bazo kiba bomoni beke bazo kima na kata Luanda akufi mais mama na biso Monique akufi na Bruxelles matanga neza na Bruxelles voilà bata Luanda nde batu bazo senga corps kaka ekende bata Luanda balinga corps ekende kin mandeko biso bata Luanda nde bozo sepela bon oui corps ya bino bozalaka to leto meni to kundi oui to kundaka na esengo toke ko kunda mais so bo kunde bembe bo kena bino batu na batu bazongi na bandaku na bango abu pia même cimetière bokende ko talaka te botika mama Monique ya batu akunda mane na Bruxelles kuna bakoko na ye bazali ana poto ba ndeko nyoso bazaka na bandeko na bango basomaka ba garantir ba cimetière au mona taya ba cimetière bazokende ko bongisa bazokende ko tika ma fleur bazo raisonner ke koko na biso abota mama na biso azalaka a moi référence botia ko senga po ebembe wana bozo senga eza na ngalo yengeti bomeli mama Monique bokunde na honneur wana bomeli masanga esili mais nani o bana kozonga ke ngotala ka cimetière to mpe na posa mo bozo ngo sakula bozo ngo longola matiti bozo ngo chape moi propre nani banani bozo senga oui to boite bozo senga mais bana ba décider akunda mana poto bana bakoko ne bazana poto balobi moya ko azonga nini et puis azape na mukanda poto mama oyo azakada na mukanda na poto donc ça sali mikolo moi ebele pe na poto surtout ndenga beli abeli mingi mama na biso oyo abeli mingi mais to moni bana Luanda balobi ka akor ekita non lo yenge te bandeko nanga wana eza lo yenge ngozo senga akor ekita oui
aza mama bato ebele azaki na bato ebele bazwa kotala ye bato ebele bazwa kodia koyukuta kombela masanga kotonda kolanga bamusuku baniongo kutu bakenda na banionga bar bakenda kutu bayebani te akunda pe bato ndenge na ndenge asala bafere ayamba bato aforma apesa pe bato mabala bato pe basala barencontre na bar ne babala babota baya pe bapoto na oyo bayebi mama oyo baoyo nazolobela bayebi bandeko botika mama tosala badésordre te bandeko botika mama bato akundama na ye na poto poso akundami na poto bakoko ne bazali ba air nyonso bafeta bapesa bagaranti moko ezake mboka moko ezake kama bien bazokende kotala ye bazokende kobongisa cimetière na ye bazokende kolongola mwa matiti bazokende kosala mwa bisala salaka ndenge ezalaka me na Afrique kuna na baloyenge wana ka ndenge ezalaka kaka o nayebi te est-ce que bobana kosala programme wana bokosala ngo lobi bandeko bokomprenaka air moko botika dona na biso mama Monique mwasi moko pe kitoko banda musala na ye ti na suka bar wana eza kaka ata ye aza te bar esalaka kaka mama Monique de Luanda nani ayebi te référence nganda Monique bamisise bele bayemba bamisise bele bakomela wana bato ba rencontre banini en tout cas sala penza ba succès penza pe na tango oya ye biso ba auto mona mageto fréquenta place wana mingi te mina mona na nota la leki na mo leki na pa memanga na nganda baba nganda Monique nganda Monique yango yo to kota bato ebele bazomela en tout cas azama moko asali pe bambongo na ye na kibar ne pona air place bato bakotaka ebele bamelaka base trouvaka en tout cas asali penza makambo ya kimbongo na ye na place wana sombi pe atongi pe atindi pe bana na poto botala kaka donc ebotisi ye penza ebotisi ye penza bamakambo ye one photo na biso oyo yangiama tie na page na ye oyo yango oyo atie na page na ye kuna yangiama penza aposte ye bato ebele bayemba ye nganda na Luanda nganda Monique na Luanda nganda Monique na Luanda en tout cas mama o asala pe ba musicien pe ebele ba o bayebanaki na ye ba o babanda kosola na ye voilà akufi na ye soyebi te eza pe na bato mosusu ta mosusu pe ba asi akufi ya mosusu bakotia na bango pe te baposte na bango pe ye te mais mama o mosusu asalelaki pe bango azalaki pe mutu pe abandaki pe kokumisa bango ayaki pe mutu moko mona pe badepense banini eza te vraiment la famille na présenter kaka bacondoléance bacourage eza nango kaka nzela biso nyonso liwa ezwaka kaka bongo malgré boza na mwa mbutu na Luanda toyebi ke Luanda na miniti okimia vraiment eza te aye okufa na moma moko peut-être batransport ekomi mwa mobulu toyebi te sikoyo namoni na baprès-midi peut-être mwa kimia ekoti journal lelo to monde kola mwa kimia ekoti malgré bato mosusu bakufi babali perdi bazobeta basasi na vraiment na bavolonté bozomona ke bato baza wana bobeti basasi surtout basi bakufi ebele bana basi bakufi ebele na kala to banomona na Luanda akufi na Belgique oui bango bazokanisa mama moko akufi na Luanda na masasi bamusu na mona ba commentaire mama o akufaki na masasi oyo akweyaki non ye akufi na Belgique place bana ne bazali abelaki asali bamakambo nyonso eza pe na nini musu na kobetela bino bato nde bazopesa témoignage na ye ndenge akufeli asa mama moko penza en tout cas azalaki malamu en tout cas likambo mabe mama moko boye mama o pe na ba témoignage na ye nyonso talaka bato bazokende kolela bato bazokevana na ndako na ye taba yoka dona kufi baba bengi to dona pona Luanda so azobengo de na komba dona eza de akomba luzito comme moko déjà ya respect so baba bengo de na komba dona ba mama Monique oyo basali makambo ebele basungi bato basungi mama oyo asungi bato peza na kata mboka Luanda wana asungi soso ko fréquenta ndoka côté na ye boyeba ki kaka ayebi asepeli pe na yo na ndenga ki gentil ya asungi bato mosusu bazalaki na bafamille te bamosusu kutu momoyen kuta se retrouver eza te mais mama oyo bandeko na nga batémoignage na ye en tout cas nayebi te yango bozomona kutu aza kutu na mboka Luanda te me ndako nyonso si etondi na bato bamama nyonso ya Luanda bazokende kolela dona bamama nyonso ya Luanda bazokelela mama Monique de Luanda
vraiment aza mama wa yokana mama moko peza o ayebanaki ngaleki na mingi mingi kaka banga tozana mama Monique tokena pa mama Monique ata tozana mbongo te pa na ye tokomela na biso tokomela tokolia na biso pa na ye tokipe tata kodefa tokofuta donc wala donc vous mona surtout na ba 2000 wana ba 2001 biso tozana biso na Luanda te mbasango oyoki ba musicien ça der oui azalaki mama ya on ba musicien vraiment mama oyo peut-être ako sunga ba musicien soko ke na Luanda uleika kuna ako sunga penza makasi ata banani oyo musicien oyo ata nani pauvre babia oyo mobala manika kufa wana ata bukolo akufa wana utaka pa na ye wana ndi balibake baguta ke ba ya ti akende ko landa soki moto akende olanda pa mwana mwasi wana na ndenga akende ko kufa utaka na bar ne po ba rencontre bate belé babane ko komela na bango wana référence ata soki bébé kozonga kin omona bébé moko eza wana ko kende kin bakutani basali bakabwa programme na place na ye. Donc maman moko vraiment en tout cas aza maman fallait baba lobela ye mandenga kofi boy mais lokola toi lipe za na makambo ya mpitakani na kata actualité toza nango ya mpitakani mingi Marcelo na ndenge ya mwasi akufa lelo vérité yeko bima près donc makambo bimi ebele ya Marcelo na ndenge yeko présenter mwasi na ya za lokola garde de corps mwasi mobimba zaka lokola garde de corps si atinga maka telemika na ndindi lokola garde de corps mais nzoka za mwasi mobile donc mawa mais bozo tala mama Blanche tanga zale zo na ke mwasi penza o mwasi bino boyebi mobile so bo bandi na passe soki ka mbongo mati bo kabwane kotaka soit moka bo mobile surtout mingi mobile bakoma na kanda o mona lingi so tala ka makambo na ye ayo kasi mbongo na ngai ayo akomi ko telema na telema yo na mbongo surtout so yo bozo tsama munoko yango mona mobile abomi yo po azo mona ka zo telemela biloko na ye nzoka biloko ngo boso yango pe na ye na kati mais bango bazalaka bo mona zo longola yo akomi siko biloko na ngai yo zo telemela nga boybo yo pe moi stand omona bo bana pe mobile na toko bo komi lelo na ba vie bo komi pe ko mata lelo mobile azo épargner lo na biloko na ye o sala ni yo pe ko bano tshemwa munoko allez to yebite mama abimina mwasi voyage bien ba ya ba mi balé très bien mwasi akufa na nini hôpital o basala mwasi wana opération o ba bimisa tamso ba teso de naissance to moneka ba teso de naissance ba teso to lelo to ko landango bien ba teso eza nango clarté bande to fongola pe misu ata makambo na biso ta eza nango ya biso te mais mo bozo vandi ozo tala mais pasteur ni na koloba na minute Marcelo ko na Kinshasa kuna aye ko lakisa mwasi wana zaka pika maka lokola poto moko ya courant na ndenga zo mobile azo zuile na mapeka ye aza lokola garde de corps mulai ake ko bala pe ekolo mususu bino bandimi ya Congo mobile yake ko bala ka be ekolo mususu bino mo na kati ya église bazo bala bino te usuma na mote makamusu to keno sala ka matro so bo landeli peza makambo na trop na kanda na motema pasi beto tala kaka lelo yeko lakisa biso bino ba Congolais bulingi boye bana suki azolula suki ya mundele Egyptienne wana azolula suki na ye po ayebi ke suka bali mwasi ya Congolais babana kofinga ka ye no soko yoka malama ke ko bala mwasi kuto azako ratadin kaka ata bazo finga ye ata bazo sala ye boye donc batu bakoyoka na bango te donc mwasi akoyoka na ye te surtout soki sa pika maki wana azosekane kaka azoseka akoyoka ndenge ni moi français mokem gal la kise pa pesa ka bonjour on va prier siri akatani kawan ayebita français te mais na kamno se yebani na Congo na biso wana bonjour mama mo pepe na Congo na biso wana ndenge za wana nani akoloba Denis Lesa bandai koloba kimaka ake États-Unis nani akofiotola basara tola meka fiotola bomona zo fiotola susu bomoni makambo donc ndenge zana bakunzi soki bakuso pe aza président soki pe aza nani Marcelo ngo oyo bazo banga na kati ya mboka Congo batu no se bele bato o baza kuna mutu ako revendiquer po ba tuna peza teso de décès ya mutu oyo ba landela mindele kutu ata 20 ans o mona landela likambo ata 10 ans zo landela likambo
mais na kati ya mboka na biso Congo bazo kokate ko landa pesa de to moni ba vérité boye bimi pesa boye to somo na muta ke kaka boye soka dragila ke soka kanga ke kingoy e soka chela ke fumu na zolo e soka chaki e nini to yo kaka opération bébé to monate banzela opération ba sale opération e monana te muta kene kaka boye justice pour Blanche justice a to sala monene mutu nini nango aza na Congo na minute o azo telema pona liwa mwasio ya mama Blanche nana telemi denele muta sala neta telema akima ka kutu ya kokima ba pesa ka 24 heures na Congo 24 heures ba Denis ba lobela makamwana ba kota ba sa ba president po ba kote la ka denele sa moni mwati a Marcelo de bomone ye adrangla aza penza mutu ya kanda donc ndenga zo mona makamata zo ko laksa mwasi wana na motema na pe aza kimia te makamno so azo mona boy donc ezo perceive makanda ko sakana te po aza mutu ya mutu ya kanda pesa donc alinga pesa mutalo batu baloba kombo na ete batu basala makamnete ba Marcelo wana ba pasteur ni na wazo loba na Congo pasteur Denelesi ba pasteur otomona Moïse mo bimaki lokuta boye paye pasteur Moïse mo bimaki ba moneke azomela cigarette boye iye kutu mutaza mwa ko cinéma moke Moïse wana bimite amona nite batu moko ba pasteur bango so ba vandi tui so to ke kuna ba pasteur biluba ki tribalisme e koti na kati ba so lobela te donc so to tel bango so ba vandi nye moi sur ma Blanche akei moi sina kitoko peut-être ka pona nini so ba yonga ba ojo o ebimi lelo e ke moi sina so ke le papa famille na ye ke linga ba ko telma moi si o kanda donc ba réserve moi ki mvuni ti bazo mona ba kena ofuka na stade mo mbula bana banonokela bango luvunu lokutaka bazo mona ka batuka bazo simba na batu bazo lingana mabale nda kulala kate oyebite nini swaka na kati nda kulala kate oyebite nini swaka na kati ba pasteur otomona ka oyo bayaka ba zongisa absolu ko la bana classe bango moko zo ba grand dictateur na bandako na bango okoyeba kutu te bandeko basi to fongola ka miswa na oza na libala talaka ndenge amuna bino kendelaka relation na bino na mobali ozotala ndenge yango izaleli soika bozaka ka ote magoda ngai bo magoda pe lembaka nango biso nyonso pe tovanda na mabala biso abu jeune fille biso lekeli biso na mabala tovanda bana mabala ozobota bana kati ya mabala ozobota bana na mo ozomona likamo ozosala boye mobala lingi te boye ozokosalaka mwa kana noka na motema mais moi olakisa yango eza te voilà na cheka wana bref voilà oyo mama na biso Monique mwasi kitoko mama Monique basali bambongo ne na kata bar ya bakasenda wana soki ba marque wana soki ba nini wana mama Monique na biso atiki biso suite à malade abelaki azwaki temps ya malade abeli vraiment akufi na ana ta Bruxelles aki mama moko a formé atiki bana na ye azaki mama moko ba ozomona ke kombo mama o na minute na kata réseaux sociaux mama Monique de loi nana yebaki ete ata to vanda na kini mo yebike kombo na nganda Monique na Luanda surtout ba musicien de to lobela ba musicien mama oyo ba musicien aboira kita musicien moko te lokola te biso to komi lelo mutu na kanda na ye non ye peza ba musicien nyonso o babando telema pa na ye mama o ayambaka bango ba musicien nyonso o batelemaka pa na ye mama o ayambaka bango banda na kolia komela donc musicien moko to ko bimisa mbongo na bar na bar ne osoma masa musicien non babando bimisa mbongo ye moko muta ko melisa bino mama Monique de Luanda mama na biso Monique ye wana atiki biso biso mercredi na butu balobi mercredi na butu na ba 22h donc na tongo ya jeudi ya lobi ne sango ne bimaki
na batongo wana mama akufi mama akufi mama Monique akufi rata de fouet boke tala na Luanda nde bazolela ye na lopango bato nyonso bakende bakovanda kuna bazolela mama oyo na batrouble oyo donc lo bajeudi wana ezalaki batrouble mama oyo akufaki mama basali mbongo na ye ale mbongo na ye asungi famille na ye famille na ye mpenza esungi mpenza asungi famille na ye na mbongo na musala wasali na musala na ye ya bar banini banokende bavoyage banini en tout cas musala pe efuti ye atinda bana ne na poto vraiment azalaki mama mayele baoba yango bazolele bana Luanda baoleleka ya baoba botyanga ata batapotage te dabino bolingaka makambo kofinga makambo soki nini mama na biso mama tozopesa ye quand même molimo ne pema na kimia quand même botyanga ata batapotage tozogumela na biso te nazopesa kaka babe condoléance nanga na ye kaka kosala mwa liloba moke mpona koyeba kosouvenir ye mama Monique de Luanda mama na biso Monique na bar na ye soko koti batia bafoto nyonso bastar baleka wana bastar nyonso basalaki yango tomoni na mission moko batietie bastar nyonso ndenge atiatia na kati ya bar na ye tous les bamusiciens ezalaki église te epa na ye ezalaki église te ota mosu église atia ota mosu bapaster banini non epa na ezalaki bar mais c'est mon nayokaka mpe balobaka o te epa Monique ekomi église ezalaka mpe ya solo c'est mon rabo na yokaka wote bar Monique ekomi église ekomi église na yebite bandeko baza so bandeko Luanda boza boko témoigner soki boyokaka ngo pe so boyokaka ngo te poto yokaka sermo balobaka bongo vraiment isali pasi na tiela bino moi ba témoignage na moke ya mama oyo vraiment tolobi te pourquoi pas toloba te ya to ya ko lobeza liwa eza nzela biso nyonso na yebite soki boyebi bango siko na Luanda balinga corps ekende bande ko Luanda balinga corps ekita ka fu bakunde na mabele na Luanda bana pe na poto balobi te akunda wana Bruxelles mama okende te awazana bakoko na ye awazana bana na ye babando kende na cimetière ko sakula babanda ko kende na cimetière ko komba babanda ko chama ba fleur mo ba changer photo mo ko et ça la rappelle moi bien bochama eloko bochama ndeko na bino bokenda mais soki baye na Luanda kuna ndenge zana jaku yukuta bomeli bolangwe munda muta zongi pa na ye nana bano ketala cimetière mama o boye bisangati bino bata Luanda bozo senga ka mama na biso ya bazongi sa corps boko kende bole oui to meli to langwe to kundi to chema kelele mais après t'as sous 2 jours, même 2 jours, 3 jours après, mouta ozonga so azata. Mouta ozonga azata ke ngota la cimetière botika mama bato na malemba kunda banaye na poto. Ponga vraiment lo bake liwa ikutanga na Afrique. Mais so liwa ikutinga na poto ya nini ngaba ke tanga na Afrique. Ngana zala bakoko na nga awa. Bakoko na ngati bazokola ba mona nga déjà ndenge na zaboy. So ti bazokola wana ti ngeno baloba bakundinga wana. Ba yebi koko na bango azala déjà aba. Ba ya ko tia fleur ya. Baba na ya ko sakula baye ko pangusa bazo futa pe mo ba garantie koko na biso atikali na combien ba garantie mama Monique de Luanda ayamba ba musicien Oh ma fille. Oui Bonjour. Oui, bien maman bonne. Bien mon petit par la grâce de Dieu. Nous mais fana mata life na yo. Tuzana tanga na dona. Voilà. Paradona kufia solo mais atiki ana ena luka ya luka te okela te akunda bana l'autre zana salle l'autre zana salle et puis tokunda le 14 bokunda yo za wapi ozana Afrique to ozana Europe na Bruxelles to pa ana matanga na ndako bon siko ne ba lo bande batalwana balinga corps ekene siko bolobi ni koko ekene c'est parce que do na zana bakoko na awa azana bana na nyonso awa biso nyonso tozali donc nga za camarade ya mwana do na mibale vraiment donc toza tozala ikutu kuna on a pas tozo bonga kaso tozo kende donc tosali nyonso azali na assurance na ye
ana nyonso azali na assurance na ye biloko tout donc dona ana mbongo na mikundi akondama na ye bien vraiment ça forme pe bato na ye famille na ye bandeko ne bana mama Nzambe ezoyoka na makambo wana nyonso bazoloba partout ya ezoloba aza bien donc bato babetana bango mabaku te mpona liwa ya dona babetana mabaku te mpona liwa ya dona donc nga vraiment naza motu naza na kati ya famille na mataba life te mais so na mati life wana yebisa azalaki na assurance na ye eza complet bazotuna soki abelaki soki mpe ndeni nde kama malade ezalaka kaka abelaki nde moneso abelaka eza mapasi na motema akufi na age nini ma chérie akufi kaka akola ye kaka aza kaka mama akolaki mais akoli na ye te mama Monique de Luanda kola ex akoki 70 ans mama akolisaki yango te ya age mama peza mais heureusement bato bayimayima te balobaloba te na ngola mpe kuna mpe osali mpe interime ezokende mpe bien mwana mpe mosusu ya mobali aza kuna peut-être mosusu akoya lelo sidi élevé donc makambo nyonso ezoleka bien toza vraiment très bien mama na motema mpasi parce tozangi baoba moto abien na Luanda ndenge bazolela ye mama natali bavideo ya Luanda bazobambana na mabele ngabi mama Nzambe bolingwa boye oli mama Sylvie akunda na bato ayebi te akunda bango mama moko ta moto azaki na famille te soko yepa awa koza c'est ça yango wana na loba parce que na yebaki la madi life na kati na koti na moni ona habité surtout za na kati na bango donc na koti bango eleka bongo te po bato mokili balobaka bilobela assurance za complet ya mobimbe vimba vraiment siko mama nana tunaka siko ndenge mama Monique oyo abana osala bamakama ba musicien ba star ti bazoya na Luanda wana bazoya na mboka wana bazokoma mama Monique de Luanda en tout cas vraiment azali mama moko surtout po azali ne muta ko naza star ya munene tozomona vraiment bato penza bazoposte pete tozomona pe bato bazolobela penza te bon yango tolobe pourquoi biso pe oko toyebaki yango Monique biso pe tozotsa pe mambela oti c'est ça yango wana mpona mona kozali na life namoni kozolobela mama oyo azalaki motu na biso vraiment voilà yango wana d'accord nakita mwa mokia merci de rien voilà la famille en tout cas mama na biso ka ndenge bazopesa exemplaire balobi moto malamu toujours bolamu ne emonanaka kaka aza mama moko baza na bassurance na ye aza te moto bakoluka tanso balukile bakodisa so non bavolonté wana ezanga te wana eza bakutimi na biso oyo bamonike te bakobenga bana na ye kuna ye bamalobi matanga eza soki pa tina c'est sûr tina wana sese mwana na ye oyo bakozala na numero bacontacte mwana babana ya bamama Monique babenga bapesa babecondoléance oyo bakozala na bacotisation bamosusu mpe bamizisa mpe ebele omoi mpe baposte na bango te me bakosala tuka baluka ndenge bakozula ba référence en tout cas vraiment ekozala mpe malamu mingi soki mpe bokomi awa oyo ezaki bakoko benga po bayeba kaka ndenge ya kokundama mwa oyo bazalaka mosusu bakende mokolo ya suka bakende koyeba baprogramme en tout cas bokommunike biso tokokabola yango tokopesa bamessage vraiment ekozala malamu mingi bandeko na nga mama Monique de Luanda ye wana mama Monique de Luanda mama moko asali mpenza kisaluki mboti akaboti mpe mbongo ne na bato asunga mpe bato mosusu mpenza asungi mpe bato mosusu ezaka ateke oyo azali kaka teka mwa emene non asunga mpe bato mosusu asunga bana na ye bana mpe lelo baya na mikili ya poto kaka na mosala na ye wana balobi babanda ensemble na ngola na nani babanda ensemble na nani Véronique babanda ensemble na nani voilà bozomona aza mama moko vraiment botapote bopartage eza tozopesa kaka babecondoléance na famille tozolela ensemble yango balobi babanda nzela moko na tina ngo aza nani tina wana aza nani mwana na ye to aza nani tina wana bozolobela donc aza mama moko malamu akunda mpe bato bayebana te
bazo si ba ya ka liboso na ye wana yo ki pe nganda ke ko pe ko participer sa fille OK Tina aza mwana na ye bon c'est ba référence wana nyosa ba Tina bato musu ba ko pe ko benga peut-être ba ko kene matanga bato musu mona pe ba yebine tingana yo ki onka lelo nzoka kufaki bana mercredi na 22h sur 23h sango ya ki lobi jeudi journée mobimba bato ba sali be mission bato ba lobi aza mwana te aza nani Tina aza camarade aza nani matanga eza pa Tina mais aza mwana te Tina ngo aza nani donc il faut pesa ka bato ba position ya ba mama Monique oyo mama Monique de Luana mais aba komi mwana na ye soki muto ayebi mwa information mata ndenge mama na biso abuta ko mata et ça la bien mbablobi mwana na ye bakola ensemble mais aza na bana ne propre na poto non soki yoki aza na bana na ye propre na poto aza pe na bakoko na ye o baboyelike bembeke na Afrique bakoko ne wana ne bango wana un jour mwana bazoke tala cimetière ya koko na bango bazoke no kofongola mama titi bazoke no kosakula bazoke no kosunga mwana na ye Tina bon sikoyo papa wana azokomela biso ke bakola ensemble mama Monique atinda bato na poto toyoka ngo mbongo na bano liango ye moko te mbongo na bano sunga famille ye moko pe bano ya na poto kozonga ye moko pe azana mukanda pe ya poto namoni nani wera sona a poster a pesi ba mes condoléances na famille wera sona sikonde ba wera ba poster bon bino ba famille ba Tina parce que commencer peut-être akokuma pe na bien akokomela pe bino au moins appelle lokola surtout ba wera wana ba yemba ye wera yema mama Monique au moins na enveloppe na ye azana o siko akoluka bino bokozwa ndenge nini parce que no commenter na se ba commentaire wana ye darabato a poster na page na Facebook na yebite est-ce que bazara bomona Monica ba photo yele bon to yebite lokola azana bureau ce que aza moto ki atindi bureau ba meka ko kutana kuna na famille et au sala bien po mama o pe asalela wera trop surtout wera ta bazo rene penza mama oyo danger koloba te vraiment koloba te et puis ba musicien pe belé wera pe kaka ye mon côté mama Monique de Luanda mama bele mokonzi tata nzambe zaba mutu zaba valeur mama na biso abelaki mingi famille la lobby tout ok mais ba enveloppe le marangote ba enveloppe bazwa kaka eza na bato ebele pe mona basali sine te me komona ba luki famille bazwi mo enveloppe na famille atiki bana atiki bakoko na ye peut-être place bakotia mwa bafleur mwa eloko be place bakobengisa bainvite bakoya baya kolela mwa eloko ekozanga en tout cas esalaka pe bien pe soki bosali signe wana pe bozomona mwasi kitoko mwasi ya tutututu talaka ya mutu voilà mama na biso ye wana mama na biso Monique komoneka yango kazalaki na ngombo mama Monique de Luanda na ba mart kuna soki ba mart soki pe ka senda biso oto kota na bangana moninga na kota na ga info pona ke no tala mutu ameminga kuna po kuluso zaina na bord ukende kuna donc tala kaka surtout biso na banini donc la donna en tout cas famille courage akokunda manena mikili na Luanda kuna bakosala matanga bakosala nyonso tozomona bato de baolela toyo kaka mwa bato ne bapesi mwa keleke témoignage na ye bandeko peso kozala mutu oyo akopesa biso mwa témoignage akopesa pe ta numéro pe bakokosala ke babenga pe famille esalaka pe bien ba référence pe esalaka bien même en public boyete mais bakokolanda yo même na ba soko lobi ke ngai na privé pe bakosenga numéro esalaka pe bien po ba émission esalaka na YouTube bakoti ici mais na ba TikTok bonde to osala boye ozomona Marthe je sais pas comment on fait c'est ça ya tozoloba bandeko soki boyebi mwa nini et ça la bien ozomona et ça la bien parce que bozopesa ba référence na bino
bato ebele omona bayebi te. Vraiment mama moni molimo ne pema na kimia toyoka Kaza MM ozela eza pasi oyo aza kwa monument na biso baoba na biso kwa eza pasi atiki biso donc pasi donc oyo nazolelaka na pasi donc mingi ya kolobela te pasi. Oui maman Tassi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Juste pour faire une précision, hein. Mamie, c'est ma grand-mère. Tina, c'est sa fille. C'est sa première fille. Je suis sa première petite fille. On va l'enterrer avec tous les honneurs qu'elle mérite parce que c'est une femme avec un bon cœur qui mérite qu'on l'honore avec un bon cœur aussi. C'est seulement ça que je voulais préciser. Tina, Kolana était, Tina, c'est sa première fille. Et moi, je suis sa première petite fille. Non, c'est sa première fille. Merci. Donc, ok. Et je tiens à préciser, mamie aussi, bien qu'elle était, comme vous l'avez connue, mais c'est une dame qui a reçu Jésus dans sa vie. Elle est morte dans le Seigneur. Donc, oui, vraiment, merci de nous le bar là n'est pas devenu une église et c'est toujours son commerce, mais je parle de sa vie ici. Elle a pris son baptême, c'est devenu une enfant du Seigneur. Donc voilà, merci de respecter sa mémoire en tant que... Pour toute personne qui dit qu'elle n'a pas des enfants, pour bien préciser, moi je suis la 5e de la famille. Elle a 6 enfants. 2 garçons et 4 filles. Elle a 28 Coco. Elle a 2 Coco. La première fille, première petite fille, elle a 30 ans. Dernière, elle a 5 ans. Et elle a 2 Coco Lolo. Comme vous la voyez. C'est juste qu'à Tinda Banane avant na poto, pour batanga na poto. Mais nous avons accordé biso grâce pour passer le 9 ans dernière naïe ensemble. Avec toute sa famille. Kokendene peut accueillir Penza en paix, entouré par ses enfants, ses petits-enfants, Naba Kokolo Lonaï. Merci pour la compréhension. Merci beaucoup. Tu peux nous faire descendre? Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Nous avons ma casse courage, courage. Merci. Merci. Et que Dieu... Voilà, merci Narasi Boyoki. Vraiment, ça fait mal, vraiment. Vraiment mukolo na ye kokaki donc ça na ba koko belé ya wana ba décider akunda mana poto botala ka ba koko belé wana donc moye bazali penza ba bota mabota 6 boyokiti 6 abota ba koko soki combien donc aza penza mama mama Monique ba mama ba sœur na biso akalati basali mbongo na musala na bar wana bana nyumba basali mayele bena tindika bana poto surtout wana na ba mik da Luanda wana ba kota bazo tindika bana ba poto wana kuzoka visa kaka mona ka 2 jours de bimi ba visa 2 jours abitongela kina bana nga na mikili mama ko mayele mais lelo tala ba koko ne ba entouré tala bana ne ba yo pesa témoignage ya mama na bango bandeko na nga mama Monique asunga bato ebele dona atika comme kaka dona bandumba nyoso akala oya ya ba marti wana babandaki kovanda kuna bayebi mama oyo bato ebele vraiment namoni mama osengi sous demande Fika matana oloba mabeti yoka ngai. Allô? Oui. C'est moi Tina Seko, la première fille de maman Monique. Bozo lukela nini? Oh maman. Arrêtez un peu les gens. Maman bata kufi to ana pasi. Boko mosala ba live boko nko mata. Non, bolobi na bino eloko mabete. Bolobi eloko mabete mais laissez-la en paix. S'il vous plaît. Pona okai bolobi Tina azamo ana été. Je suis sa 2e fille. J'ai déjà parlé. Ok? Après ngai. Donc, c'est tout. S'il vous plaît, arrêtez. Laissez-nous pleurer notre maman en paix. Kitty Sanga.
ezalaka so lokolo mati te na okitisa te mpo oye lokola na kosilika mama liboka ozoye balobaka nano tuni makambo nini eza awa booloba nini mama toye na kopesa na kondolese mama Monique ayebanaki biso tokotika balai pourquoi mama ayebanaki vous me faire descendre kita yo moko na okitisa yo te na okitisa yo te mpo bino boyaka so bato basala live bazolobaka malamu bolinga baloba mabe kote bato bakolobela mabe bokende te biso tozoloba ana exemple na ye malamu oyo asala bolamu ya mama oyo bananga na bandaki live bamama nanga baza a papa ndeko nyonso baza a baoyo madame il faut pas s'énerver il faut comprendre déjà parler poliment faut pas dire meyo elle est en train de parler et de pleurer sa maman elle a mal compris les commentaires ce n'est pas la peine de s'agir parce que c'est une femme qui pleure sa maman. Oui, mais elle a peut-être juste mal compris les commentaires, c'est tout. Merci, au revoir. Non, non, il n'y a pas de matière ici. C'est que la matière, c'est chercher des problèmes. Asa mama yebana sunga bato epele bato bazolela ma batanga eza na YouTube oloba bato no ndalo mabe azadi. En fait, hein, pardon maman, excusez-la. Hein, s'il faut comprendre c'est l'émotion. C'est sa maman, mais comprenez-la seulement. C'est pas grave. S'il y a eu une incompréhension, excusez-nous. Elle voulait juste préciser qu'elle est sa fille, pas Bakola comme on a écrit ici, c'est sa propre fille, sa première fille. C'est ça juste qu'il faut comprendre. Le reste, il faut pas tenir compte. Tout le monde est triste, tout le monde pleure. Respectons la mémoire de ma grand-mère, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci. Merci. Témoignage témoignage. Ah, merci. Merci. J'ai quitté même déjà. Voilà la famille. Na kitisi bango papa bino bomonde to bandaki émission tozo ke na ona ndenge malamu tozo pesa ba condoléances na ndenge bandeko bangola balingaki matange kitaka na Luanda bana bakoko baza awa te matanga bakoko baza na poto bango ne bakozwa décision na bango po bakoko baza ebele babana ketala koko na ba fleur banini mama Monique oyo asa mama moko ayebanaki mokili mobimba bandeko nanga donc il matanga na ye kozala kaka boite tui et kekaka swabala non faut tchape mo makelele pe bato ba yoka ba oba yebaki teke mama Monique akufaki depuis mercredi na butu sango bimi lobi popo na lelo o yango moto yo sala ba live mendeke zala bato so peut-être atangi ka commentaire moto so akomaki bandeko ba yebaki nde ba 5 pe excuse wana po ba faire net ko décourager non ezala ka bongo koto bato ba so fingi la koto bato zo mona moto sali pe live a fingi ti asilisi mais biso to ko sala moto bongo na za mama jamais na fingaka nga na fingaka te na sala ka ba analyse poto yebi mama oyo makasi bazo benge dona na kati ya mboka Luanda na kemo na commentaire moko na Facebook bato musu ba kanista musu mama babetaki masasi wana koyaki akufaki ta musu po lekola liwango ebilimba la moko bato babite o aza dona o za mama Monique mama wana zaki na mwana na yebo moteke wana zongi masasi na balabala mais mama na biso abelaki na mboka poto atiki biso. Donc famille en tout cas courage penza courage eza nzela biso nyonso liwa basekela rango mutu te mais liwa nde moko so tozo mona clair te na bato mususu oyo basenga mona bazo condamner liwa wana nde ezaka na makamba ba pasteur Marcelo voilà wana nde bazo condamner ngo po ndenge mwasi wana akufelaki amona kendeki mobimba kufi boy famille moko bimisi pe ba fongoli pe mwa miso wana eza likambo mususu mais maman na biso abelaki c'est normal. Nous sommes asali kanda na ye asali ba famille na ye asonga bana na ye tongo en tout cas beaucoup de courage bandeko boza na Luanda tout l'ensemble bandeko na pesa bino témoignage bandeko na Luanda ndenge penza baza ko lela nde ba pesa ba témoignage to landa moke Siga Kaza MM Pro wana azalaki yaya azalaki mama nga pe nazalaki leki pa na ye nazalaki nyonso mpo na ye ya mabe ezalaki te naza na bonne chose ebele mpo na ye biloko ebele ya bolamu mpo na ye Kaza MM Pro bamusicien nani borkestre nini oyo beta place oyo te epai ya mama Monique lelo aza suna na bomoi te mama Monique atiki biso
Donc lelo na kati ya Angola na Luanda surtout et na boulevard des Stars place oyo asala kombo na ye awa nanga na mama Monique ne bozo mona ngo awa. Donc tozana mawa tozana commentaire ya kolobate parce que asa mama oyo mama boboto mama molimo na yo vraiment epé manakimia bisika okei osalida ebele pona biso nzamba zuita ya kobenga molimo na yo. Donc biso to kopesa yo kaka ba condoléances ebele surtout na ba journaliste presse nyonso yangola ba journaliste nyonso nazo senga pa na bino boya to lela mama Monique ba artiste ba musicien nyonso awa makambo ya kosala date exacte. Donc awa toza jour et nuit donc tozali awa butu moi tozali awa. Donc pour na kolela mama na biso mama Monique o autotika biso to komona ka yesute to kosolo na yesute mais ba evre o yatika na ibige eza na kacha mitema ya moko na moko mama Monique toza na kacha Luanda tozolela ye. Alors famille eza déjà prêt awa toza famille nyonso presque ne bozo mona wana ba surtout ba condoléances ebele et pas ya noko jidoka loyalu. Donc oyo yaza pena petit frère pena propre ya mama Monique noko jidoka loyalu. Donc azali pe awa donc famille déjà ebanu ko vamna yope oye aux 8 ans ya aux 8 ans ya roya po oya to lela elongo boya kana bino. Donc nyonso kolinga oya to yamba bino. Donc matanga oyo eza ya mutu moko te eza ya famille te mama Monique azaki star ko sakana te. Donc na ndenge ya GT donc oya confirma boulevard des Stars apesa kombo ya rua oyo boulevard des Stars nangana mama Monique awa histoire eza ebele. Donc moi to lobango soto bani ko loba to ko lobango lelo na lobby mais mama Monique oyo binomo boyebi Donna Monica oto benga na portugais. Donc Donna Monica. Merci. Merci. Condoléances pe na ba oyo msusu pe oyo ya famille na ba oyo ya libanda pour mama Monique azaki ya mutu moko te aya mokili mobimba na kanisi boyebi ya mokili mobimba. Alors lelo lokola azate na kanisi ya mwana lokwa boyebo kabola mawana biso. Vraiment merci mingi. Ma Monique déjà ça bimaki ya wazan ki na Bruxelles. Aki na Bruxelles ba ovanda kuna pa ba kozwa traitement mais lokolo yebi et le parango biso bazombo soki tonga esimbi te eloko yaka wana eza ntango mosusu moto molimo etiki nzoto yango wana oyo esalami tozongisa kaka matondo na kolo nzambe oyo akelaki biso yango wana mpenza na moni tokoloba mamoni sote te ngai na kati ya famille te donc nayebaki déjà ndenge nakendeke mpe Bruxelles awa nazalaka toujours na ye natunaka ye mpe ndenge nini santé mais oyebi bamaladi wana eza pernicieuse ekozala ebelisi yo awa soki esimbi te ekeli su kote mosusu yango wana babenga yango donc bamaladie moko pernicieuse yango wana bon nakanisi bakisi wana nasi otuna moto nyonso ayebisa yo chimiothérapie ya baséance moko très pasi elembisaka nzoto tout ça. Bon abandi yango lelo te abandi yango mwa kala abandi yango kala nakanisi ye azalaki moto ayebani awa mpe na Angola biso tozali awa bafamille bayali awa oyo bakolinga kokabola na biso mawa baya balela na ye awa mpo kuna mpe famille kuna eza ya monene bana tala ndenge akende kovanda kuna avandi mingi na bakoko na ye amesani mingi na bakoko na ye. Bon bakoko na ye omoni na poto bakokende kozala na tombe na ye bana bakoko bakokende kuna. Bon awa vraiment je doute fort na tosololi na ba misusu te mais je doute fort que eya kotoyo je doute fort po kuna famille déjà eza kuna munene trop munene bana na ye baza kuna bakoko na ye oyo ya misalangi na bango trop baza kuna. Donc c'est un peu difficile imaginer que baya tolela ngwa nayebi ke oyo ezali kambo nzambe tozali kambo oyo tokolobela te non
eza destin ya biso nyonso totia audio tosisa batémoignage na ya malamu bandeko baopesa témoignage totapote la famille totapote aza mama moko malamu en tout cas témoignage na toujours ezokende malamu soko osalaka noka bolamu meme na suka bolamu no ekokontinue kaka totapote la famille totapote toyoka audio comme ça tokota na makambo mosusu mama Monique mpe akundaki mpe bato ebele place oyo ezalaki tolela bakinkester awa tolela bavie bokula awa tolela bastar ndenge na ndenge ezala na kota théâtre ezala kota bajournaliste donc soki okoti na kati kuna ocomprendre que non mama Monique avanda awa na bato boulevard des stars c'est ça d'ailleurs yango mpe abatisa kombo mpe boulevard des stars lelo oyo c'est rakei je crois son âme repose en paix est-ce que oza na moi message au koyebisa bandeko mpona lelo po bato mpe peut-être bayebi te ke non matanga ese ebandi vraiment alors matanga déjà bandi po yaza baoba donc matanga déjà na minso nde tomoni plein déjà boye donc matanga déjà toza wana délégation kokende lobby ekozonga Bruxelles à partir ya lobby bango bakoma le 2 à 14h baone bapesa biso relateur ndenge nini bango bakokanga kuna bakosala programme kuna ndenge biso mpe tokobanda kosala mais déjà matanga toza tobandi toza déjà awa tobanda kozala awa chaque jour jusqu'à la nouvelle ordre na image ya bana Luanda basepeli kaka ke mama Monique fo akundama awa na Afrique puisque motolone ezali awa après kolele kuna kore ifale awa est-ce que bozo assurer famille rezo assurer que population ya Angola balela mama Monique ana lo normalement eza pena ndenge wana po ye penza ta masolo nyonso eza na Luanda marge na mikili pe ayebani me awa nde eza base place pena ye masolo tu eyali bana pe ya Luanda bazo bezo balela ye me yango wana tozozela délégation okende lobby à partir bango bakoma nde bakoyeba relateur soki osor oya boye to bakolelaka kuna avec le temps nde tokopesa programme wana nyonso so matanga ekolela makuna to awa mais na image na yo bon na image na nga babi batuna pe yo soki babi batuna nga normalement awa nde place ayebani pena mingi awa nde place masolo yali place batu tu o bayebi penza ye bayaya ya Luanda bato ya Angola balinga matanga ekita sur terrain en tout cas makambo oyo ozana honneur akolela mpona matanga nde awa mais wana eza opinion na nga eza opinion ya famille te po bamikolo mpe bazali bango nde bakozwa décision oyo bango bakozwa yango nde biso tokolanda mpo nga mpe naza mwana naza koko nakolanda baoyo baza liboso bango nde bakoloba nde yango biso tokosala mai na opinion na nga soki ezalaki mpe awa elingo ozala bien makasi soki ekozala awa bien soki ezala awa vraiment ezala bien voilà wana masiya donc l'un des coco ya mama Monique il y a plus de condoléances parce que famille donc ya mama Monique direct donc c'est ça lelo mama Monique to kolobela souté parce que les bienfaits déjà les a des ebelé à sali pe mokili nae lelo a nommé biso voir même que avenir oyo comme boulevard des stars et pas ya mama Monique ngana mama Monique yango na kati ya Luanda donc les ngana oyo et traverser bas mama kamwebele donc moi to loba maya ebele pour to rani ko loba to suki sati lobby na tongo boulevard des stars maman Monique akei lelo oza famille est-ce que ozo la maman Monique ou bien oza na façon oyo yebi c'est la pena amna ezalela bon Moni merci Willy ndeko Willy vraiment eza pasi o aza kwa monument na biso baoba na biso kwa eza pasi atiki biso donc pasi donc on a zolelaka na pasi donc mingi ya kolobela te pasi kaka pasi eza mingi ye ma mère ye nda ye mwa guide ye moto azalaki ba tout le monde bayebi ma Monique na Luanda azalaki nani baoba pena baoba kei tosala koboni tozolelaka na pasi na motema totiki nyonso kaka na maboko ya Nzambe kwa
Ouais. Alors programme ya awa siko na kati Angola ezana ndeni pour to baga pour na ebiga star makamne toujours les arada prêt donc so akufi lelo lobby déjà makambo ezala awa siko programme na Angola ezaneni pona matanga awa na kati Angola. Bon juste en Angola ne toza boito ba matanga ebandi déjà parce que mutu tanga kufa matanga déjà ebandaka. Et raté au matanga ebando matanga mutanga ne zabo matanga déjà zali. Oya moni peut-être akoya fandi mwa muke ya kei ya ye ndenge la kawa ya kolukala la yimta koye bandenge ezala. Mais matanga ezali mais programme ngo bien sûr ezala à partir de la semaine prochaine donc programme ezala ekobima pona opesa na date ya fixe ya ba obsèque nyonso quoi. À partir de la semaine prochaine donc d'ici là au lundi ou mardi là donc la semaine prochaine déjà programme ekobima. À partir de dimanche toloba. Mais na image ningo zo mone la façon maman Monica sali kombo na kati Angola ayebani pe na kati mingi na kati Angola en plus mutolone pe ko banama na kati Afrique alors na image na bino cinq famille boko pesa image ya kokunda kuna obe opinion na bino pena so ine de batuni ekozala comment bon normalement na koloba ke yali ke programme fait ça nonka eza pena ka kuna parce que la plupart surtout loba bandeko misu bazakuna ko bazali pena nini bazali bazakuna oyo ya boti mingi ya ye bazali kuna bon to juger jamais tout tsaye ebembe yawa eza yana ngolo komonte kuna déjà eza peka esika ya zaki esika famille musu ezali bazakuna biso beto ale na opinion na yo na savoir quoi so babi aya non na ko pesa eloko ate na ko lo bateke non faut akoiko ya donc na ko pena na ko lo babongo te parce que eza munga morote baze belé o ba ko juger ba ko lo ba mais ba katika donc nyonso na ewe banaka après programme avec programme moi déjà ewe ça tout en tout cas si tu n'es to vivaki na dona wana zalaki yaya azalaki mama ngape nazaki leki pa na nazaki nyonso pona ye ya mabe zalaki te nazana bonne chose ebele pona ye biloko ebele ya bolamu pona ye matanga kozala na Kishasa epa na bango akotika ngai te fatu toke Kishasa matanga ezali na kokende na ye tokosisa matanga tozongi fatu tozokende Chine tokokende Chine fatu tozokende Thailand tokokende Thailand na ye nzela moko toza kokende toza kozonga mabe moko ezaki te fatu tozokende États-Unis ngabi tozokende États-Unis na ndenge tozokende ti Belleville tokitelaki epa mama Melanie Dipo na kati ya États-Unis na New Jersey na Martin Luther King ndeska tokitelaki tozalaki wana pa mama Melanie mais soki tongo etani tozo kendaka ne hôpital na zeo compagnie na hôpital tozo kende hôpital pona problème kaka ya maladie na wana mais tozo kendaka mikolo nyonso hôpital mikolo nyonso ya butu ya moi tozo lekanga na ye tozo kende hôpital na ye ozomona douleur kozala ya butu fatu na lali bien te lobi foto la munga tokende hôpital biso na tokende Belleville na hôpital na New York biso tozana New Jersey tokende ti New York poto luka mwaye ya kokutana na hôpital si tokutana na hôpital turu mususu kutu ba memake ti place moko boye en tout cas abulungani ba memake place moko boye pas docteur vraiment en tout cas zalaki bien te en tout cas na komi ko tambula mutu aza wapi ngapi anglais na munoko ezate kaka ma sister nini na keti na gishe sister ngana yake na yetu persone tu du kaka ndengo wana si bayeko na yeko pesa kombo na ye bayeko loba azana place moko boye malamu te ko mona sikote ko mona ye kaka lobby zonga na ndaku to ko libérer lobby tina yaka kuzonga na ndaku na New Jersey ngamo na butani bundani ndenge na kolongwa New York pona koma New Jersey na bundani kuzoba metro wana tokende boye na zonga boye tina ndenge na kende okoma ndaku na ebisipe batu ya ndaku kuna dona abulungani bakangie na hôpital balobi ba okiko libereka kati lobby menzambe pe asungaki azui traitement alalaki na hôpital tongo nango penga pena longwe na New Jersey na landeli susu na New York na Brooklyn kuna na nini na hôpital na landeli na hôpital kuna na landeli susu na hôpital ya yango wana na zantu ka shokanti makasi pona ye pasi ya makasi ezosala ngai pasi ya makasi ezosala ngai penza pona dona Monica ezosala ngai makasi vraiment nazokoka te vraiment condoléance na batu nyonso ya Luanda
o balingaki Monique na ya basi na ya mibali yaya ba yaya mama ba mama azaki na problème na mutu te mama social gaz na gaz vraiment na pesi ka merci na Nzambe wana zaki vraiment sœur na biso tozaki na ye bien makambo nyonso tout bien en tout cas liwa na ye nde esali biso pasi biso kutu tozala kokanisaki soki kutu akufaki ata awa tonga olela ye bien pour mpenza tovandi na ye mpenza awa aza sœur na biso vana tovanda na ye mpenza tokóma famille mais esali biso kaka pasi tozoregrete nyonso tu topesi kaka na Nzambe Nzambe ye moko moto ayebi data moto mokolo na mokolo oyo akokufa topesi kaka Nzambe merci mpo babi makambo nyonso tokomisa Nzambe tokomisi kaka Nzambe na liwa na ye. Merci pour opesanga micro. En tout cas, maman Monique aza vraiment maman moi aza trop cher pour na biso. Aza maman moko ya moko ya bolingo to vandanga ne bien. Biso koli na mboka oyo. Biso pa to koli ana Luanda, to za pena ki ba na Luanda. Biso groupe na biso ba Lidi, ba Petit Vali, ba Marthe. Donc to za ambiance na biso tito okola to bande ko sala ngo awa. Tozala pena ki non po biso pa to ba fil de ville to koli pena koto na Marthe. Tozala ki Monique dans chaque 17h to kota ngo 17h. Maramo na lo ba place Lydia Zana en France. Lydia o confirmer ngo Lydia Luka Makambo. Na vali mala moi sa jobo mbala ba confirmer likambo na lo ba na zana ba photo ba image. Soto koti à 17h to bima à 23h bien 1h du matin. Tozala ka entre tozala vraiment remarquable. Awa na bar o ma Monique tobina na biso kaka donc tozala awa au moins mi belle biso ba ya ba landi biso awa bino bo vanda na banda kote au moins maman Monique otoboka botika bango ka bongo donc tozala ba souvenir mingi ya place oyo donc ti maman Monique ke esa biso pasi donc na wi kaka lobby na tongo na confirmer na bengi tete na c'est sûr akufi ya ona kokite to kanga minga na tete to ye awa. En tout cas, mes condoléances à toute la famille, ya maman Monique, bisope, aza maman na biso, donc toza en deuil. Donc, toza bo Luanda en deuil. Donc, na ba souvenir à maman Monique, on a zana ngo. Toza leso toye to so masanga. To mela masange sili. Au moins, na masange sili, biso moi, maman Monique, ataka mesa, bisabi, bino masange sili, bino mesa, bwane lo côté, au moins, moi, tindi, nani barman na yati biso masanga mesa to bandi ko mela donc ai façon moko ko attirer biso ke to kima esika oti to banda ko ya to zalaka na ye tina ne maman Monique akena epoto na ndenge lelo ay ko tika biso en tout cas toza en deuil toza vraiment bien te na Luanda Luanda bouger quoi vraiment et ça monter ma passe ya nazoko kakutu ko lobate po naze mon sonne. Donc, dona penza pour nangai aza trop cher pour nanga. A solo la bien, ya mo solo la bien. Ya moko tout kala atika reçoit problème na balé qui n'a été. Donc azara bien na motonyon so atoye to vanda na ye bien. Nazana pasi ezo sanga na motema. Nazo kanise lisusu makasi na photo mona ndako. Tokutana kangana ye na ladi Poiti na Chine. En tout cas to vivaki bien azaki na anniversaire moto saki on a kati ya restaurant moko na Chine pas présent ya ba congolais donc naza ba souvenir belé to zako tambola to bima ensemble tokutana na mboka mpaya en tout cas très bien là donc na oyo kamote me sanga pasi na zone du matin ke dona kufi me to sa nini et liwe zanzela moto nyonso lelo bisope ya komi na libongo ne atelemi bisope to koma na libongo na biso un jour Nzambe ayamba molimo na ye apemisa ye na kimia. Merci. Voilà, merci namoni to komi na biso na voilà la famille en tout cas waneza ba témoignage maman na biso mababengi maman Monique de Luanda balobi dona vraiment balobi bolambo to salaka atana mokola suka bato bako témoigner pour na yo botala lelo bato bazo témoigner pour na maman na biso maman Monique donc esali pasi maman oyo azaba na ba témoignage belé o akoya ko loba ba mbutu yaya tozana bino tokotake po oyo aza maman na biso ye vraiment maman moko zo mona ke même biso o ba leko biso ba koleli kaka cheye donc maman Monique molimo nepe mana kimia en tout cas oza aimé oza na ba bolamu na yo belé o lelo bimi
bolamu na o sala bato oyo bando lesa bato o sunga ba o bokutana par-ci par-là lelo bolamu na yo ezotanga mama vraiment molimo ne pema na kimia famille ba courage c'est normal mama Monique aza star to lobaka aza star mama dona d'Angola dona de Luanda ba mama ba ville bino boyebiti ba mama na biso ba leki na biso place ba noke no kitsa mwa motema oyebi mo soko ye wana ko mwa gauche mwa droite akozala pe wana boyebiti bolela mama Monique bolela ntangu yo bo pesa e ba fleur bolo ba masolo na kitoko bo pesa ba témoignage na kitoko vraiment ekozala malamu mingi bozia nano na meka nano soki na koka nano kozwa petite sœur nanga na moni ko la tindelinga photo ye bane mwana Monique asala ngo ba bien sûr on surtout pour na leki nanga pour modèle azolela ye penza ba souvenir rebelle voilà leki mutazo tindela ngana no moi ba photo mususu mama na biso me ba video muso ya tie banzembo ena chango ezate voilà ne ba bongisi en tout cas ba komi ba programme ba na Luanda vraiment bazo sala musala na bango yango ba lwa bolamu bolamu vraiment efutaka la mekana ko benge soki na kozwaye peut-être ko lobata mwa liloba moko et ça la biso bien na mekana ko benga to tapoter allô allô maman na biso Gina bonjour ozoleka en direct bazoleka en direct na Monique bonjour to moni vraiment ndenge ozolela pona mama na biso Monique donc to moni ba na yebite peut-être ko pesa biso ta mwa témoignage ya bolamu moko oya ye ye baki po loba na émission batu bazoyoka yo batu ebele ba Holanda en tout cas Niki penza azalaki mama moko social mama moko Luanda mama Monique yamba bango batu entier toza na wa bon ça téléphone bon ça téléphone yes osana mama Monique olali ateke onana simo Monique asa mama moko malamu pena makasi Monique Coca-Cola awe ranson ayamba ba confie l'omide ayamba tous les musiciens ayamba tous les musiciens awa na ye nganda ba Monique tous les musiciens congolais là a quitté la nganda ya mama Monique ba confie l'omide atanable afela mba ba possible aussi ana vous comprenez siko na lobby siko bino na ko tuno mwa mutuna sikoyo na tuna boye siko bino bana Luanda bolingi nini bolingi ka kore mama na biso eya kuna to eza na pe malampo ba koko na ye ba ko kapie ko kunda ye kuna
na Luanda aussi. Bon, ça na téléphone. Zela. Non. Téléphone est seulement la ligne, hein, tout tapoter. Allô. Ça qui vient na ça ya corps ya mama moni. Donc ça la nango awa na kati ya Luanda. Bani balobi bana nyonso baza na poto. Moya kokunda bana Luanda ezate. Wakunda baka na poto. Donc il epesi biso passe makasi. Donc ça la ki na mwana ne ya mobali awa na Luanda. Mwana ya mobali ya liboso. Autaki poto azaki na Luanda awa. Abeti te. Iwaya mama na ye ekuti ana Luanda. Donc a voyagé lelo. Ake poto lelo. OK. Poto ake kwa ke na mama na ye. Donc bino kuna bokosala matanga na bino kuna na yebike kuna ekozala bino na bino pe ekozala nango pe somo marqué ta corps ekozala te. Atange za munene awa na miniti oyo Monique aza mufinu kwa Angola. Afiniki Angola na miniti oyo na ndenga plaki te. Angola eza ya kokweya na miniti oyo. Angola eza ya kobuka na miniti oyo na matanga mamoni. Donc toza wana tozolala wana leki na yeshi loka luyalu azalia watikali responsabilité la matanga tozana yawa. Atanga eza na bar na ye. Na bar na ye tozolele awa na ndako na ye. Na bar na rua doge. Na Marthe na rua doge. Nde matanga eza kuna pona Afrique. OK. Ya, tozala Marthe na rua doge na ndako na ye. Matanga Hey, en tout cas maman Monique a sali pela mosala mona na miso bato. En tout cas, merci beaucoup maman. Ya ngara. Maman moko malamu. Maman moko na biso ba oya ya ba biso. Na luka ba bitumba na kota ba kasho. Abimisa ngana ba kasho. Donc maman ona ebite nini? O ngana kolo ba pona mama oyo. Na ebite nini na kolo kato. Vraiment. Kimbongo esomba kaliwa. Be nyonso mbaliwa na ye. Mais lokola mbongo esomba kaliwa te. Yango tozaka autre mati. Ba traitement nyonso azwi nyonso basali moyen te. Nyonso basali pona mama oyo penza. Merci beaucoup. Matanga na eza monde entier. Monde entier eza na matanga ya mama Monique. Monique Coca-Cola. Dona Monique Coca-Cola mama social. Sikoyo eloko nino koloba ya suka. Mama matanga ya babia. Babia ndombe. Babia ndonga. Ntakena otike beba babia na Congo c'est mama Monique. Vraiment. Ageno tika ngoti na Congo. Mama moko beba babia awa na Luanda abimisa otiki Kinshasa. En tout cas. Mama moko bolango eleki belé. Wana pe omona pe ba frère na ye moko pe acha ebele. Vraiment en tout cas. Siko liloba nini ya suka okoloba ba opesa adresse place matanga ezali et puis olobi liloba suka poto kata na biso. Ya matanga na eza awa na nganda Monique. Mutu nyonso aza na posa koya matanga ya mama Monique. Matanga eza na ndaku na ye awa. Na Marthe na rua dos. Na Marthe. Mutu nyonso ko tuna référence ya place ya bar ya mama Monique. Parolakisa yo. Donc eza place à kombunga te. Eza place à kombunga te. OK. Ya pona liloba suka, donc tozaka toujours na titi de matanga, ata epembeza kuna, so tozaka Luanda wa me, tozaka toujours na titi de matanga, si mukolo tokunda ye. Donc tozaka na Luanda donc na micho na titi de matanga. OK. En tout cas, merci beaucoup maman Gina. To moni na babilili vraiment to moni ndenge ozolela, ndenge ozoka souci, maman na bino vraiment fallait azonga la bino tan en forme na moi santé mais maladie et quand ka nzoto ka ndenge ezalaka. En tout cas ba courage na pesi bino ka ba courage bo continuer bo sala matanga malamu bo lamu na ye bo sala vraiment na suka po ke na kimia. Merci na tikio. Merci. Voilà la famille ba témoignage ba lobi to sala ka bolamu. Bolamu ata na suka ba ko belela yo. Voilà bino mo boyoki mutabimisaka corps voir même ya ndeko na biso babia atikaka biso ya quartier latin ye mutabimisaka corps wana ti na nzela ya kin mama na biso. Donc azana misale belé asali ba musicien misale belé pourquoi pas quand même
kamwa koloba ba o biso toyebi ma Monique wana toyoka pe ba kombo na ye toza pe batu pourquoi pas na sala ta moi 1 heure du temps pona kopesa ma be condoléances pona kolobela pe bolamu na ye pe bandeko musu bayoki lelo pe ba o baye barate bayoki pe o ya sala en tout cas asala ebele o baloba sisa bidimbu Maman Monique aza peza sisa bidimbu asisi yango na famille na ye asisi yango na bakoko na ye asisi yango pe kuna pe na ngola tout le monde côté ba olela ye en tout cas sisi bidimbu na ye molimo na ye pe mana kimia to sala rabola on peut na suka atami balé misatu bakolobela yo merci beaucoup bandeko noso o baza ko tala biso na mission bandeko to zalaka na kofi file ba kofiete nazo ya kaka tout de suite pona ko continuer émission na biso ya makambo na biso musique na osala bobi mate bozelanga ka wana siko nazo ya bandeko o bo koti na retard o bo moni biso place to banda ke émission o te en tout cas bo landa biso na Moda News TV na YouTube bo mona émission o ekokota kuna na YouTube bo landela ngo na YouTube o betika ka Moda News TV o ko mona o s'abonner kuna o partager o mona émission o nde to banda ki na ndenge to sukisi to lobi loba mabete po azana maloba pe mabete azana mabete ba o bazana ba mabe o mama na biso sala bango wana to yebite soki ba ko sala ba makamuna bango na ndenge na bango ba yeba pe biso be to zana ba yanke o to ko pesa ba appel o ba ko kota na émission ya ba po ba banza kudisa bazanga kate banza kudisa ba yaka kaka mais soki bele bo fongole banza kudisa boye ba pe biso ba yanke bazali o to ko tinda mamero na bino o to ko tinda ba lien na bino o ba ko kota po bolingi guerre. Merci beaucoup. Bye bye.